Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bino, tofukami même ya kofukama. On a besoin de vous. Tozana besoin na bino. Botika biso te. Bozala na biso. Nde to bandi likambo ya Flore alingaki. Bakulaka losako, bana mongo, batetela, Merci beaucoup. Bato nyonso ba otala biso, bato nyonso bazalaka na biso, bato nyonso balingaka mosala to salela bino. Biso presse en ligne to liboso na bino na baetando. Bisika bonso bozwami na eno kolongola lunette pona respect ya mowei o atiki biso ndeko na bino o to bengi na kombo Kondo Flore Makinisi azana biso te atikaki biso uta mokolo ya lundi to sengi na bato nyonso batalaka biso bo soutenir biso tozana besoin ya lisungi na bino tozana besoin ya aide na bino tomonaka bosalaka yango na ba comédien bakufaka tomonaka bosala yango na ba musicien tomonaka ba mécène ebele babimaka na likambo biso pe tourna biso ekweleli biso tozana mutu te oyo akosunga biso Flore aza moko na bino tozana besoin ya lisungi na bino yango toye awa biso nyonso toye kolancer message eza très important tosengi bino boyoka mawa mama Denise Nyakero mama na biso toye liboso na yo mama toye osunga biso ba diaspora nyonso botalaka biso toye liboso na bino bosunga biso aide na bino ekosunga biso aide na bino ata moko ata mai ekozala contribution makasi na famille nyonso baza awa toye kolela liboso na bino mawa na bino to compatir biso na bino elongo toza na besoin na bino tofukami même ya kofukama on a besoin de vous toza na besoin na bino botika biso te bozala na biso nde to bandi likambo ya Flore alingaki bino Flore bolingaki ye azalaki moko katikati na bino botalaki ye bopesaki ye encouragement ba message lelo azate tozana besoin lisungi na bino soki botiki biso Flore akokundama te soki bozana biso te Flore akozala te tokolela ndenge tozana besoin tolela ete donc mawa na bino lisungi na bino ekosala biso bien bato nyonso baza awa nayebi ke message na bato nyonso baza awa eza déjà passé. Merci beaucoup. Voilà, au nom de tous les journalistes en ligne, donc on demande à toutes les personnes au Batal Arabiso de partout. On est là avec nos sœurs et frères pour la disparition de notre sœur Flore Oatika Kibiso. Yango na sengi na bandeko nyonso balinga Arabiso, Batal Arabiso de partout. Tozo senga te ezala na limite. Muto nyonso atuti sami. Oya kolela na biso. En tout cas, à contacter biso. Ne fils que lisungi na ye ekosunga biso bandeko après saline poto lelande ko na biso ndenge balelaka batu nyonso na sengi na ba diaspora na sengi na ba politiciens ba joueurs boza mwa ebele ba homme d'affaires ba obolingaka après saline oyo au nom de tout le monde bomoni to bimi liboso na bino pona ko senga lisungi na bino vraiment Flore azaki moko ya bino bandai ko sepelisa bino lelo aza susute yango to sengi lisungi na bino eya po to lilaye vraiment parce que eza moment ya suka ya ko kanisa ndeko na biso na sengi na bandeko nyonso batala biso ata oza musika na yebike numéro ekozala affiché au contacter biso pour olela na mawana biso sans polémique sans parti pris tozo lela na batu nyonso
ah tokati te o te biso tozaka pona mutu moko o to beleli mutu moko non muto nyonso atutisami alela na biso en tout cas tokozala d'accord na yo et puis tokofongola ba porte poto lelelengo ndeko na biso Flore oyo atiki biso c'est vrai que toza batu mais liwa eza pasi donc Flore ake jeune tozo lelaye to lelaye pe na bino et ko sala vraiment bien ya on a sengi lisungi ya moko na moko esika okotala biso et ko sunga biso pe ko zala na biso bien au nom de tous les journalistes en ligne et pourquoi pas na bandeko pe basala na télévision ceux qui ont moni message na biso en tout cas ko hésiter te ya ko aider biso parce que tozo lela na bino ndeko na biso Flore Makinisi o atika ki biso vraiment pas na motema mais courage et na sepeli na bandeko nyonso batini biso ba message déjà ya condoléances tozo zela lisungi na bino et sunga biso merci beaucoup. Lomba nous tout aider ne ka na chacun en tout cas kubianza bwana tukundu tu kujika mwane tu Flore Makinisi uji moko wabatu uji muntu oyo muntu wa uji wakubantu baji ba kumambila lelo tujila bwana Flore Makinisi tumujike ne honneur tumujike tuleje mujitungane batu bajila ba journaliste bana betu bons ba honorable président Fachi Beton mama Denise Nyakero e uji mufu mwanetu kutuleke jitu Augustin Kabuya tujila bwana nous tujiki jimwane etu tukumujika bwa bien Godin Poi président assemblée nationale présidentielle tout tujila bwana nous tombuluishe tujiki mwane etu Flore Makinisi ni mulu kumambila bwa bana betu bosu batujina mwa beo tujila bwana tukalende makuta bwana tujili mwane etu Flore Makinisi merci beaucoup merci Swahili ça nasema Swahili bakulaka losako bana mongo batetela bamongo njokolanga bike banso toza awa toza kolela bone kanu bone kami Flore Makinisi aokenda aotike njokolanga lisungi ekawe na 1 franc na 10 francs kela boye tolele Flore Makinisi bono ekawe mongo Flore Makinisi bolumbu aokende aotike kela tolele longo moto no surtout wakoka lolaka na ngai loyaka bana mongo loyaka tolele Flore Makinisi merci. Ouais, merci bana surtout balinga biso ba boni na biso surtout toza vraiment na passe bo mo na biso bande kwa Flore toza awa bolanda te ke de toza to le na media bo sunga biso po Flore atiki na mwana bolanda biso te na mnoto tsaka ka bino mto na biso to sinda ba mama nyonso obatala biso na ba papa nyonso tu bo sunga biso po na Flore bosunga biso famille nyonso tu oyo sepela na Flore bapapa mikolo balingaka Flore bamama mikolo basepela na ye namoyi bamama ebele bazobenga bazolela bosoutenir biso botika biso te merci longa lobaka yango wana mbotela bampangi nyonso benu kelanda betu na baekran na betanda mike na betu bene ezola betu kampila betu kele bete tula muno na toala na benu pamba dikame baka betu betu me fuila mpangi na betu yake pesa benu be message yake ke sepelisa benu na télévision bubwa yandi kelve benu sadisa betu sambetu ke na mutu ve ya beta telemela bubu ke sala pidia ekunda mpangi na betu bien fuila betu responsabilité nyonso akelve kaka benu nde betke losa na télévision betke tubila na télévision kaka benu mutu akakelve awa vraiment nanta kunda mpaki na betu akelve beteti bambongo fe mbongo na betu ke katika na benu
betu zola upa mbongo keke kwa na benu donc bete songa benu na mpila ya mawa benu bete salaba bete benga na lingala libanga bama banga bete bwaka benu bubwa betu me buila likambu bene tu bandenki bene bika betu ka pidiai papa mboso ngebe bika betu ka pidia betu me fuila mpanga na beta fois depuis lundi benu bika betu fait pardon mpanga na betu ankaka fuka maka awa même tafuka madiave ben sadisa betu bet me fuila mpang na betu vraiment bete senga ata na papa président Fati Beton ngeke kipaka ba musicien fait ngeke kipaka ba théâtre fait ngeke faut kipe na betu nyonso bat ke salida bel ki salu beneti nda betu salida bel ki salu betu songa belu makambo me luta na mokidi ya mvimba bene bika bel salanki pardon benu sunga betu merci beaucoup. Si à nos abonnés très chers fidèles internautes, vous comprenez que les lots Ezaki message que Ezaki clé par rapport à lancer et à l'ande qu'on a vu sur Fleur Marquinis ou à Tiki Bisso vraiment donc depuis lundi à partir de 10h là je suis avec Gemma Ibé les gros bébés de la presse par rapport à lancement un message oyo. Vous savez pourquoi? To sali yango mingi parce que to monaka soki ba artiste comédie ba kufeli ba lelaka na ba konzi babelaka mama na biso o basungaka biso mama Denise mama Olive bakonza mboka o basungaka biso totali peke no oya biso na matango ya mama na biso Angelica tobelaka te mais so toye kobela boye seke tokokoka te mbongo ezate place tokobandela tozoyeba te tokobanda wapi na kunda Flore ba famille na biso ngo toyebi ndeni ezalaka Flore ye moko azaki kwa mutu pe ya famille na ye parce que ye internet kosunga mama na ye na baleki na ye donc mama aza na passe akobandela wapi tosalaki ke tolongoli konde ko na biso ko na mabanga toyene awa na cinquantenaire pour que tokunye na honneur ça veut dire makamutu eza ko revenir na biso bandeko ne ba presse siko lokola biso na bato batalaka biso de to famille na biso zaka bango bakonza mboka ba diaspora ba Congo ba Luba ba Suku ba Sakata ba nini ba tendance nyonso o Gaulois o Spiritas o famille Bota o Abakouk o ba les anglais de Dinana o les mibange de boy o biso nyonso tout tobungisi Flore Makinisi o bone ko sepela na ye tanga lobaka tanga sala ba mission na ye yango to elor bit auto sali eki ni c'était la réunion to yoka to ko step ko pesa message tolela yango moni bandeko balobi na minoko ba différentes langues o to sala nango na mokili na RDC donc juste seulement pour la kosenga ka lisungi alo comme choseaki nango te to mikitisi batala te ke o bazalaka boy balobaka basalaka boy balanda nyonso wana te ata peso Flore aseke miso mobe mutu moko asepelaka te alimbisa alanda yango te un franc na ye kuna ntango tosangisi yango nde kosala ke tosunga ndeko na biso tokunda ndeko na biso Flore na honneur tala honneur pe ezala que no presse en ligne na ba diaspora na ba konza mboka ba kundi Flore Makinisi ata nzambe na likolo akozongisela ko pambola donc message auto sala ki juste yangwana awo ezaki ko bata bote to ki la corporation oh ngala ta mutu bote c'était la corporation on était unis comme une seule personne pour la lancer message pour la décollation Flore hormis ba tendance to la rango to a famille et la ba tendance mais nous sommes une famille batmoye ba que to dans la famille oh nga mutu eza famille yango bo to prouver binango awo tozaki ensemble to lancer message na biso donc ndeko to to kotala biso na différentes chaînes pour kama motema te soko simbami ya atala nzela nanga ekokoma atala nzela ndeko XY atala nzela ya Prince Luamba atala nzela ndeko nyonso tu oboko pesa ekokoma poza eza mbongo eza destiné na mopo na makababa feki ya mowei entwanga la ngai na kokilanga ko suka wana na epte soki batu mususu ba lancer message voilà merci beaucoup Sam Kunku le nécessaire Flore Marquinis atiki biso oyo obeno linga makasi tonton moi message par rapport à Ndegono Flore Marquinis voilà Sam Kunku na continuer toujours Flore Marquinis olingi makasi Flore Marquinis atiki biso soko tinyo pe na nzela nanga e ko maga toujours na bureau bonjour mes sincères condoléances merci beaucoup mon frère ouais les deux équipes organisation par rapport à lancer message ya lisungi ya bandeko ya ba diaspora bandeko ba politiciens tout consort likanisi oyo bozongo ndenge en tout cas merci beaucoup na question merci aussi na batutu balinga biso merci aussi na bino susu bandeko na biso en tout cas toi na matanga presse est en ligne donc presse en ligne est en matanga en tout cas
Fleur azaki ndeko mwasi o azaki na batutu. Rien parti pris en tout cas tona matanga. Et là on a senga makasi na bandeko na biso tout. Ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Batutu na kati tous na bolingo moko. Tokufeli awa golo azate, waro azate, oh spectateur azapete, oh ngai mutu asila, ngai mutu koto yana pas. C'est qui est important matanga tout ça l'effort tout le monde et puis on senga ba autorité belé. Ba kunaka ba comédien, ba musicien. Au monde ba kunaka maman Olive, maman Denis ba kunaka ba. Mais nous biso ta presse, tu as vraiment négligé trop. La presse, tu prends ça malam, et puis presse a 4e pouvoir. Comment il y a 4e pouvoir, c'est important. Tu as raison pour le parce que tu as 5 ba connaissance de comme fleur qui m'y a posé. Ba considérer pe biso. Donc tu as 4e pouvoir, faut pas considérer biso parce que toi la bon côté. Fleur a kofi ba tu as soumis za biso. Alors quoi ba to ba banga, ba ndela biso tout ya poto ya libana ba mi konza mboka. Bosunga biso message auto lancer lelo et un message oyo et ça kolasa keno bolingo eza aba bitumbi eza te bolingo eza normal to lingana muto kufeli ndo biso mwasi tout ça l'effort ya kuluka moins ne fils que 100 200 300 et ça biso bien papa Mboso ba Moïse Katumbi ba autorité mboka nyonso mama Denis Nyakere to leli parce que message c'est to leli kolela c'est important tout ça l'effort to contrôler ne fils qui ata $10 et son rabiso c'est important pour nous bolingo eza la fleur atiki biso mais tout la bolingo toujours voilà. Merci beaucoup donc message déjà lancé Migra Malondi et puis Exode donc to mekota mo to mo ba interview moko na moko par rapport ya ko so là vraiment merci ya ko senga lisungi na ba autorité nyonso ya mboka oyo na bandeko tout ya diaspora o balingaka teka balingaka mamu balingaka Fleur Marquinis mamu mes sincères condoléances. Ouais merci à yo moko pe mes condoléances ya bonsu au batala biso donc merci à Badus Walinga biso donc tozaka na matanga tozolela kaka na ba ope ba olelisa biso voilà tolela o ba olelisa biso mamuluba message o ezaki vraiment nini par rapport à organisation na bino Prince en ligne ouais Prince en ligne tozaka na réunion so tolali kolamka lobby ba kombome Fleur Marquinis donc déjà lobby déjà réunion déjà lancé na coupe de le to aussi ça to ke pe sur matanga lobby faut embaumer faut embaumer par rapport à organisation bo ça ndengeni organisation tosenga kaka ba oyo baza na poso kosunga lisungi namoni déjà merci à président Ansulusolo merci à Virginie Manganga merci à janvier na moi pesi Trapachi voilà bat na moi pe bat Jessica Vol papa Zaïu na moi pe bat tupenda bazo chapela mboko etikeli pe biso yo pe to chape kaka po za mona mai jambanga na ko jamais na ko za na ngona kanga pona Fleur na ko kate po ya za penda kana mongo ye pena ngai muninga pena to matabwa to moko donc liwa Fleur donc était nga pe ma bébélé de na roloba na regeta ikaka il fait na mona le samedi tant na kendo hôtel l'hôpital mais na mona qui était ça dit à quoi ba ko na hôpital ba boya ba kota babi mo ebo monezate mo monezate ou juste Fleur Marquinis a belle maladie ouais malaria c'est ça malaria oui yango akufila satene yango babi biso mo ka toza nzoto mais au moins apena ososone dema oyeba te donc na babila ba meka docteur ko toka mo oh ndenge nini oza munene bo oza na nini na nzoto mais ezanga maman nzambe mais il y a des gens bazolo ba selo ba soupçonner zo bimake par rapport ya ba émission oyo esala mine ba insulter non tu consort tout à l'heure qui be bandeko ba différentes chaînes oyo ya maki bandeko mususu ningi ba lobela ki to conseil 10 ndeko na biso MK te MK nani comment les choses arana comme Magali Kongolo non Magali a le seul émission Fleur Zaidi à l'hôpital nandimite soki Magali asalaki émission beka Fleur aza na hôpital nga asala émission wana donc eza nango liwa tokoloba déjà muninga kei tokunde kaka na bahonneur na ye po biso loko pasi kaka mpo nayebi Fleur ndalinga mwana makasi nayebi Fleur ndalinga mama ne makasi nayebi pasi oyo batiki na famille donc c'est pe ça Fleur aza moko oyo nazala ne pene bien surtout so bavai na lemba na bacheti na biso baza na lorachou wabenga to akota na bino ya to akota na bino yaka moni ba masa nanga vraiment donc tokolela na Fleur tozala ne elongo na famille batika Magali donc on a bi donc tosaka ba émission to ba pe ba etada mabatu oyo ete ya bandeko mususu donc yo lo bino émission ofingi muninga apo oyebi te kazaki ndenge nini na peut-être mais so Magali ayeba ke Fleur aza
na hôpital gravement na ndimité qui nga sa émission. Mais peu importe Magali Congo c'est l'émission mais hier quand ndekona kufi présence Magali Congo les agions na mebato balobi akende po tension des agions. Tension bina kuta bete tension zaki mabe soka yaki wana nga bunda na ba nga ba bete pa lokuta ba bete. Banga basani. Banga ba bete. Ah d'accord. La famille na la famille ya Fleur même si les ka Fleur azoka na Magali. Ouais, so Fleur soki ntama zoki molimo na été mais balinga ipene ba funda Magali ke de olakisande na biso makolo kilo nini o azaka nango il faut lakisa makolo kilo na ye kizozo na ye bapoka na ye wana c'est ça o benga pe basala mais tellement nzambe azani nzambe ngolu Fleur akepe manaye na mama Magalite mulimo ne pe makana kimia o eza nango kaka bat bakoloba po esalama nango bongo to moi pe na bande théâtre ona kufaki po ya na lobaka tel bo po e baka tadam mutu azaki nango te to pesa pe bat attention bat foto ye bango donc ona koloba yango mais mamulelo oyo Fleur Marquinhos akei yo posa comme ba clash ou clash la bat moi fort au finga to lobaka la vérité mais na ba vérité o lobaka lem so e blessé rapé bat so lelo oyo pe e comme ni mutu mo oyo o insultaka e salo ndenge et ça n'a pas passé. Importe ou insulter mais ça le sur la raté mais ça n'a pas passé na yoki akufi et ça n'a vraiment passé et abiso o mani ngana so mo eza TV mais to za mi tema ndenge mona batu no sote to sur internet netinga na go cracher mutu te bo so na mona ebuna mais ça batu so na lo ba to so la te mais so akufi na yoka passé akufi ngam na message ba deli na ye pa kenda nanga et ça n'a pas passé mais te ke na yina mutu pena jamais. C'est un message clair que lancer na bandeko tout partout dans le monde entier na ba artiste comédien na famille Bota na bandeko tout ya badina na la 12 na bandeko tout ya Ursil Pechanga na bandeko tout ya Balisa Bakou qu'on se le dise parce que Fleur azaki muto abanda lobela mutu tout azaki bien na batu nyonso message no lancer na ba wana banana famille Bota to tika Fleur te azaki moko pe alobela ka pe bela bien voilà wana mukimo meyebi to nakolbana ya ba dinashu ba mupesha love donc to soutenir Fleur à 100% kota ba cook baza ba fond donc ba soutenir matanga tina suka donc ba kanga mutema te c'est la famille c'est sacré donc oh jibiso et rose pe lobby on a kolobara ngwana ouais merci beaucoup Mamou Moulouba merci beaucoup na bandeko tout bazu libaku ya randa biso partout dans le monde entier moi votre humble serviteur TK Super Maestro moi na ba mama na saki wana pona panzaka toujours sango malamu to yaka wana poto panza toujours information to yaka poto déformer information te merci na famille Bota Paris famille Bota Londres famille Bota États-Unis famille Bota Australie merci na maman Belvi Kandi la patronne Poutine de l'écriture forêt équatoriale merci beaucoup na bandeko tout o bazoli baku yolanda TK Super Maestro moi ba mama tolé la Fleur Marquinhos o azaki na rancune na mututé peu importe ma divergence na mais azaki toujours malamu et na mutu moroté comédien moroté journaliste moroté o ya na télévision pour le mabe ya Fleur bo finga kana bino ya o ya répondre yo sagement je suis parmi bateau ba yamba Fleur à répondre sagement c'est pour ça non la Fleur anytime jusqu'à ce que Fleur to getike na Lilita mais tous les la Fleur s'il vous plaît contribution na bino et on la biso plaisir ba politicien Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.